C'est quoi? Maman ni bolo liboma. Na ebisa ki yo, le beza ka lever le rideau le royer. Bana monde tia o finga kabatu. Bota ba bolo liboma pesa ki. Vous finissez ni. Ah go zuangu. Ah après tout ça les bana. Tu comment va tout c'est là on a. Non. Tiens on a de ça. Andrés en fait ticket là. Maman ni bolo liboma za quitter. Ça là. Au vertige. Il y a les 5 max. Okoyoka noir. Bolo formo yo. Na moto ya mabe na moto te jamais pe na koza moto ya mena moto na linga moto alinganga na se bat balekela bazana nga bien je n'ai rien à voir na bato oya nga nazaka bien nazaka moto ya mabe te ah tu naza problème na moto te na problème na moto mais bato ba saka ba presse ya libanda o baza ba presse libanda fi wana non aya ba nikolo wana et c'est wana za na pemba tioko ala muki na tonga sokoli munoko te na ba senga ala taka et c'est les pas na kini azali moi ça m'a tout ça oh t'as ce degré allez moi ça m'a tout ça na kini oui ton bazana coupe les érudits allez moi ça m'a tout ça ya ofinga batata tete mais on fanda na ngwende tonga mama maboka moto te ozala nzambe te po biso to vota yo yaya to tomboli kombo na yo papa to recommande maman ona maboko na yo nzambe yo lobe te soki yo kosala te kosala mosala mpunda papa tambola na biso na nzela na biso mokonzi na lola tobeleli yo papa régner parmi nous le seul maître ezala yo nzamba bomoi o nyonso eza ya yo te nyonso eza ya molili nyonso eza ya préparation ya monde des ténèbres na nzela na biso tozopekisa nyonso eza ya accident mort subite na forme nyonso par le nom puissant de Jésus-Christ papa lobi bisike konyata matambe na biso pesi biso na possession nzamba lola na nécropole tozoza possession na nyonso toke kosola na ba morte toke kobongisa esika ndeko na biso nyonso eza réunion spirituellement Seigneur notre Dieu papa ebebisama na kombo na Yesu Masia Seigneur régner parmi nous parce que aux nzambe odio ko batela ko kene pe kozonga na biso na kombo na Yesu Masia kombo moko epesa meli biso na likolo na sepe na sena mabele zona on le kumu nzambe au nom puissant de Jésus-Christ amen. Bon départ à tout le monde. Babus et Zali, tous dans la Babus. Donc, trop côte dans la Babus, dans le siège. Bandero Moussou Bayete. Balobi, tant trop où takuna. C'est vrai qu'il faut que Kabolata. Crédit en somme. Sénateur. Oui. et il y a pas ma partie Donc tout ça l'idée c'est milongo, des milongo. Ordre na bango awa.
Engaka balongoli WhatsApp ndoko na ba changer place boyebi te babwaki esi ya za kote bino bofandika bandeko ya WhatsApp batombo kaselamba la titi Ni bon, pourquoi Nicolas Batom, tout dans la vallée? C'est officiellement que les artistes viennent déballer pour dévoiler Pierre Tombal au Basali en honneur de Konabango Dadi di Kambala. Donc, c'est un motif Yangwana. J'espère que les amis ont des bouquets de fleurs. Les lots officiellement, Papa Nabiso, Ndeko Nabiso Dadi di Kambala, artiste. Là, tu es lamba ya sika, ndenge piro alobaki. Donc, te rendre sika na yo suka digne de vous. Voilà, et ton dit notre artistique pour moi c'est un artiste qui est maintenant officiellement bandeko oyo ba ina gerbe de fleurs, bouquet de fleurs ensemble. Bakoyi ko défiler, ko déposer. Ba o bazana ngote, on peut s'incliner pour rendre hommage na. Là c'est Sundiata. Papa Julie, si vous avez un mot, vous pouvez aussi soki bino na mke mona oyeba ndenge baartiste baletu na yo oyo batondi awa ya basi mibali oyo balingaka yo na karaktere na yo na ndenge ozalaki na bango na malamu na yo na mabe na yo otala ndenge oyo kutu baye moke me basali oyo bakoki kosala mpona yo vraimen soki omonaka na ye te soki olamuka otala eloko bango basali lelo eza journée moko mpona ngai namoni eza journée tokolela te eza journée moko ndenge moko loba toketanaka mpe latolie ngulu ya likolo ya zolo tongula mopanzi dadi omeli mwa moko ekamotema oyo bazokoka te mitema na bango balela kaka eza journée moko na tokolela repose-toi en paix. Business Ambongo, Bata Moïse.
Merci la famille. Pour vous avoir un bisou. On dit bravo l'artiste, tout s'applaudit et puis bah, ok. On y va? Bravo l'artiste. J'ai ici. Et pas Gabriel. Ah, la vie, hein. Mystique. Bien mystique. Mystique. Ah. Kofinga baninga. Polémique, s'il vous plaît. On a fait pour Yadadi, on a fini, on rentre. On va encore aller se préparer pour peut-être pour Loulou, pour Solange Mindolo. Donc voilà, on a évité ce vidéo dans les amateurs. Même pas non pour caméra. C'est ça. C'est pour les gens qui imaginé. C'est pour les gens qui et kozwa manango kaka bakozwa. te bacomédien nyonso balinganga nazalaki na voi na problème na moto te na motema mabe na moto te jamais mpe nakozala motema mabe na moto nalingaka moto alinganga nase bato balekela bazala nanga bien je n'ai rien à voir na bato oyo ngai nazalaka bien nazalaka motema mabe te te naza na problème na moto te nga na problème na moto te na problème na moto te. Non, et ça allait bien, et dans ces pays, parce que ça initiative moi bien, parce que nous avons d'arriver nanga pour faire des comédiens, pour des comédiens de famille nanga, c'est comédiens de bande de kolanga. Et ça on a battu, on va créer les quelque chose. Bah viens Nicole, bah vendre ça, la monnaie qui zoutu, les que ça va, on a manqué des comédiens. Ah non, c'est n'importe quoi. Et le gars était, nous avons des comédiens, bah génération ils ont demandé aux autres, ils ont créé bah ma bé. Na linga rabatu nyo sans rancune, na linga mutu nyo so bien. Bah viens nanga bande de kolanga, c'est ça. C'est quoi? Maman ni bolo liboma. Na ebisaki yo, le mec a levé le rideau le royer. Bana monde entier au finga kabatu.
bota bavulibolo liboma pesaki tofine miyama akozwa ngo ape suta kezwa libanda tika ngo batosele ngo non en fait mama libolo liboma ezaki te sala ozwi vertige ya les 5 max okoyoka noir libolo forme oyolama oyoka oyo libolo liboma mama Mélanie oyo bon en fait baninga biloko mama Mélanie yango yo libolo mama Mélanie apesaki epa befi nga azwaki jour bafandai carte oyo tikali baya kozongisa kozwa ata vous-même ça c'est blague avec les gens n'importe quoi mama Mélanie soki libiso libolo no yo nde olia mobali na yo libolo liboma mama Mélanie na biso eza pre oyo eza na leloko te nakoki kovandela yo nakolakisa mito babe nanga nde ezaka rose epuis lideso ezaka mondele lokola lèvre yango oyo atiene oyo abaki mpona poudre de chasse te yango ata vous-même ata bino mokoyeyeya bo wapi ya vie poudre de chasse yango ya poudre yango wana yango ebo ya shoga tena festo sikoyo tandra te ma question mokie nanika nayeba oyo eza oyo eyaki na compte ya Bellevie oui na compte ya Bellevie na compte ka ya Bellevie yango neti ezali bamona yango oyo nde ya Bellevie wana tomona yango lesi mama Mélanie libolo liboma obengaki nga jour wana opesa mbo na finga coquette mais c'est qu'on osala on doit enregistrer que c'est na osala ngote coquette c'est ma sœur wana mbongo opesa ngati nabaki lemi na lobaki yango déjà 2021 akotouche ba comédienne à moi nanga na una nanga lidesu mulai na banga ni yo libolo liboma mama Mélanie oyo luki ko silisa ngo na una banga te libolo liboma mama Mélanie ko kuna ngo wana omona mekina ba comédien to keno bobo et puis boye babanda lelo bazo nombre de 600 ou 700 base ba groupe ba WhatsApp opération ba déstabiliser ba artiste comédienne bon ba meka ba artiste ba chroniqueuse ba ba ya ba kozo ya passe wana ba tine mo loko kwa fika ba ninga non nous c'est la famille tinga muso teza complexe ya Bellevie oui na complexe de makasi boyeba na Bellevie to ba ni lelo te ngani na zaranda ndeke zo na Bellevie mais chaque jour mon nga ah maintenant quand tu vas depuis Pointe Noire ya kala donc yo est-ce qu'il t'a monté ma babi qui t'a fait ma pied pour tout dans la question on va direct bon tout la question on répond en fait c'est donc tiens au sens mais il y a des comédiens au besoin qui biloko comme mama Mélanie besoin qui biloko comme mama Mélanie au Bellevie atindaki reste biloko to nito zo ba précision ya bien reste biloko etikali yango yo ya libolo mango les chasses nani susu ya surtout ça la opération to ça ba artiste comme vraiment ceux qui to lingana ka ya solo babiloko mama Mélanie libolo liboma tozongisa babiloko oyo ya eza piège no kwa zongisa azo mebu aboko zongisa ngo biloko eza na kindoki eza piège parce que biloko mabe mama Mélanie même njimo na nde biloko soko check yango na biloko mususu boko panza mama Mélanie libolo liboma komona ngo to ba mama Mélanie asala ki biloko eza piège va déstabiliser bato panza biso basepela mais où allons-nous nous biso tozwanga azwaki nazwela ipe noko na biso nazwaki na loso to Bellevie benga carton ezalaki nga za pour tous nga penda na koti na koneli noko nazwela inoko chemise nazwela inoko polo et heureusement na la taille olobi mama Mélanie aza nini libolo liboma liboma ni azabona tike collection te so tike na kola sema ke lisoko na lisoko papa otaka shute yo so zama kama mama Mélanie papa yo ko selamba maman kota kongo tenga mwana na zawa etalinga te ofuta chibinja après te maman na to mama Mélanie libolo liboma pendant le 5 ça va inda aki matin à 13h aya m'appelle fait eza par invitation so ba invité ko ya libolo liboma bon ça déjà qui c'est estomac attention moi to fininga et kanga manga na to temenga nazaka na besoin réputation te bemba réputation il faut une réputation vous comprenez na besoin réputation te réputation bemba maman Mélanie libolo liboma yo okoyoka oyo lukaki ka vous cherchez ka vous trouve où allons-nous mama Mélanie libolo liboma likolo na ko yako to biloko likambo na moto te moto oh non si te maman ozela babi le 5 ça va le 5 max muto ki maté muto banga te et puis likolo na mo musaba comédienne makasa ba comédien bandoki oza ko mfutenga mais ce comédien
toni mobala bato ofinga mais makambo boye nakokotela yo parce que oyo ezali tokopesa siko belvi quand di raison belvi sage moko epi mama nanga kindoki bavoice akomosala lobilobi apakosa ke bavoice wana asaka yango kala asala biso na snap oyo ekomaka date oyo ezaka na care moi question moke dibinga par rapport à ba voice oyo yabimisaki toomona mingi ebimaka ba voice ya ye mais conversation ba voice ndenge ezaka ya ye na coquette ezobima te na wana okokoloba nini aza moyibi tine kosa moto mo libolo liboma mama wana mutali yango bali na ye femme mbani fe telema mutu komo koza ide mabe bongo neti ba ebia dikaka yenga te boteloka ponele ke yenga sasa sala eyenga nayebi te eyenga na ide nini yakola te loka boata vraiment bana poto bato ata tozofinga bofinga na bino biso combien wana 148 numéro nde ezaka te na mokili nde moto asalelaki yango 90 o numéro 90 epuis nde na osi wana bango sula ya sapatu beya bato maboma solo maami ani boliboma omoni yo bango bakorépondre yo te oza nde rando nanga na okata 58 000 comédienne ou chroniqueuse bazala contre nga nga kutuko bituma nyonso nabundaka nalongaka tokenda bino bobi mama Mélanie bacomédien asimba bango toyebi te tuna okoyoka en tout cas toseka te eza vraiment mamba solo botala bana monde entier oyo ofinga nga na commentaire so nakoti na chaîne nakoti na kofinga nga azala fo compte te non fo mpe na uwalono so ntango ofinga nga na fo compte obanganga nga sa baya vrai compte oyinga no rando nga tu mboka na nga boma relation sonyeka te rando mboka na nga mameni libolo liboma kombono yango wana mamelani ya sika ekomona yango wana ko mamelani akoyi na poule mabe pour la tendresse ya pour nga kutu biloko kuna mona yango te mamelani omoni oliokola coquette mokutani na tendresse nga kutu ndakosaka nde makambo atina yanga nde mbongo epi obenganga na telefone natindelo kombe bofinga coquette ezonde obisa natindelo kombe bofinga debora mishika ofinga fani potu wana makilana na osala yango te epi obenganga inerti bate toswani yoka ndoki Maman Mélanie libolo liboma 3000 fois. Tokata un moko sur vandi sur toyele sur la coupé. Allez Mélanie, viens prendre tes histoires. Libolo liboma ni libolo libolo na yo. Aussi ça. Boti ka pesa msala tuli komesana ko sekisa. Parce que ndeba boye to singa biso to debuyaka to nyoko maka. Soki to bandi ko tournawa. Mbule beta mo ebeta ka to nyoko maka pona kosunga. Ko otala biso. Otamboka maka na ndaku. Musala wasala de biso batosonaka bino. En tout cas botika ba artiste comédien to sala musala to sepesa bino nde to misana ko sepesa. Soki mabeza li to bandeko na bino to benga na kata na privé ndeko etalo sala ki bosala ki boye. Internet ya pesa okata makambo te eza tribunalité. Or odo sali réputation ya mutu. Tango sali réputation ya mutu lelo yebango ekotika la 10 à 20 ans. Soki bana ne batali yango ba écoutez na bano kelikam maman oya sala maman na biso boye comment te bo créer ba guerre moko ya longtemps ya lokola Hitler maman Mélanie soko za Hitler biso na so ba africain soto saki o mabe maman limbisa mitika kombo na biso na monoko botika tout sala musala ndenge to mesana ko sala en tout cas ba tout so ba na poto bo sa émission pour na ba artiste to mona des places ba Nigeria ba déstabiliser ba artiste na bango eza ba français. Tout le monde a dit que les Américains ont fait un commando. Oh, commando, les gars, $1 million. Oh, Rambo, les gars, $1 million. Tout le monde a dit. Mais pourquoi Bino va Congolais? Kaka Bino. Ah, let's go to the passage of Talubaranaiti. Papa Serge Alubaranaiti. Botika va polémique. Botika va Belvi. Belvi, Asimba Mbon na Nengenaï. Coquette asimba mbongo na ndenge na ye. Koli wana otinda ke bozolo bebele wana. Na ndimite ko mata 300 €. Na ndimite po ba mbongo toliaka elega ba 300 €. Botika ba artiste comédien kinya to sala mutema musana biso. Bato bozoli ngabo déstabiliser biso. Pardon to sana ba famille to lesa ba na biso na musala oyo. Botika ba koma ba artiste en internet. Pardon botika biso. Merci. Comédien au père Bino. Qui n'a pas déjà communiqué la comédie. Papa Richard. Ma comédie va quelque chose à faire. Mais confrère, confrère,
Il y a on a vu bon. Les premiers années. Et alors au moins il bon ma so ba comédien, tu rappelles na bolingo té. Au moins maman so qui toza na bolingo. Au moins l'idée belle vie pesi kokuta na tous les bateaux à théâtre. Comme ça la presse mo boemu tout. Il faut to lobaka. Même tant que to lobaka, il y a au moins ça kana kana. Moi je pense ba presse à Libanda. O baza presse à Libanda fi wana non. Aya ba nikolo wana. Et ça et c'est wana za no pemba tioko. Ala mugina tonga sokoli munorote na ba senga ngala taka. Et c'est les pas na azali moi ça m'a tout ça. Oh, tu as ce degré. Allez moi ça m'a tout ça na kin. Ah bon? Oui, ton bazan na coupe les érudits. Allez moi ça m'a tout ça ya ofinga batata même qui est sensible wana. Auta poto ya kitasa awa. A vivre na garçon théâtre. Garçon théâtre lié mbongo si c'est mbongo. Oh, ya solo. Oui, kozonga ne kutu poto. Bato poto tindele ndembongo pas zonga poto. Qui est sensible. Et c'est de pas na kina moi ça m'a tout ça. Sikoyo yo zongi ata pe artiste asa na coupe nyo so les c'est pas mon gauche c'est pas ping pong c'est pas nanyo c'est nani yo nigo ça passe ping pong ça ma passe on s'en va il a passé au point de départ ne parle pas. Babena pour Moussa na commentaire, j'ai accepté. Babena na Karim, na Tika, na Elsa qui bonne ça pour na Elsa qui m'a mis na Facebook na. Na na Keba, Mokeba na belle vie. Ya Tika là. Na kol. Ya Johnny. C'est ça.